na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambwana kati na émission oya la vérité na mpoko ya lelo nazali kotombela bino nyonso poko elamu na bandeko nyonso bozali na Angola kuna na kati na ba studio na biso kati na ba ndeko oyo bozali na ba cyber café ya ba tata kitomafo kuna mbote na niveau ya Bakongo na Kota Kisantu kuna bino nyonso bozali ko landa biso mbote na bandeko nyonso pe na moi bino bozali calibré kuna bosili ko pesa nga signal eke bozali ko na ba cyber café na biso na ba place nyonso na niveau ya Kinshasa kuna mais surtout mbote na bandeko nyonso ya diaspora oyo bozali ko continuer ko soutenir biso na ba programme ndenge na ndenge tozali ko sala malgré ba ko swana oyo nyonso tozali na yango mais surtout mbote ninga nazali ko pesa na bandeko nyonso oyo boyi ko zala kuna na niveau ya région na biso ya Katanga Batu bozali na Dilolo juste à quelques 5 ou 10 minutes kaka bokomi déjà na Angola mais bozali ko benga ke ngam nazali mwana ya Bakongo ya Mbanzangu ke nazali muzombo pendant que avant que nako koma na mokili ya wiji o ya bazombo et kozanga peut-être ba 8 heures d'ita na balabala ya kitoko et pourquoi pas 3 jours na banzela ya makolo mais yo mwana Lubumbashi mwana Katanga bozali juste à 15 minutes okoma ki na Zambie. Tu te permets de me dire que nga nazali muzombo. Alors ceux qui boye pe mbote nazali ko pesa yo pe ndima to zali zambien. Yo mwana lak mwero kuna ndima pe to zali un zambien. Parce que sili ko benga l'impresario Joachim Zambwana ki azali angolais mutu azali à 5 heures du temps pour kwa koma na musika ya Angola kuna na bawija bazombo. Yo pe ndeko na ngai osili ko vana na Kivu nazali ko benga nazali muzombo. Tika na soko zali mwana Goma. Tika ondi mapenga na benga yope Rwandais. Parce que ozali même pas à 10 minutes pour koma pe kuna na Kigali. Ndeko moko ndeko na ngape kuna siliko benga nazali muzombo. Ozali mwana Uvira nazali kotombele poka elamu. Mena Uvira pe yondi mana benga yo un Burundais. Parce que juste na kati na pembeni wana kaka yo zali yo na Bujumbura bozape mosikate. Et pourquoi pas yo ndeko na kuna na Kisangani tango vani na Bunia ndima pena benga yote yope ozali na un Soudanais parce que mwana ya Maba mwana ya Bondo mwana Iziro boza kutu na pembeni poko na sidi ya Sudan kuna e koma obiza bozali ko benga ngai munazali a 3 jours apona koma na wiji kuna na bazombo eke ngana zali muzombo message na ngana zali ko pesa na ndeko pe yo ya Equateur mwana ya Bangi kuna ya Zongo soki okoyiko loba ete Zambwana zali muzombo parce que zali na frontière na Angola kuna yo pe na Zongo tika na biso zali mwana ya Bangi ndima na benga un République Centrafricaine parce que kati na rivière na biso Ubangi wana oza pe mosika teti na lisala kuna donc yo mwana mbanda ka ndima pe na benga ko zali un Congolais de Brazzaville parce que oza pe mosika te na mboka ya Congo o ya Brazzaville yo mwana bandu dukutu koloba na oto ofinga ngali susu désormais ke ngana zali muzombo avant que émission na ba nazali ko pesa bino so mbote kuna bandeko ya bandu dupona yebisa bino ete bozali pe na frontière na Congo Brazzaville sino ke bino kutu bato botondi sisi de nyonso na bino kuna en frontière na Kwango na bino kuna donc bozali pe zombo po bozali pe na frontière na bana ya Angola oh nazali Kasaïen biso bata centre tika na yebisa ete soki Kasai occidental na Kasai oriental comment qui diviser. C'est parce que Mobutu a mona qui déjà comment bozala ko kabula makamuna bino mabele ale ba monete te Kasai eleki mulei tika to kabula na katika te pesa Kasai oriental na Kasai occidental do yo mona chikapa soko mekili suko bela ngai Joachim Zambwana ke nazali muzombo pourtant nazali peut-être à 5 jours avant ko makoma kutu mboka ya bazombo tika ngana benga yote mwana chikapa ozali pe mwana ya Lukapa parce na bino bata Lukapa ya Angola na kota ba Saorima bino nyonso bozana bino pe ka bazombo bozana bino ka Angola bozana frontière mulai kutu lisusu nana watika ina konga yako pelisa munoko na po benga muzombo ayebisa ngai frontière nini region ni ngweza na Congo oezani ko sana frontière na nini na mboka mususu na pesi bino Sudan yo mwana wo Congo kanga munoko na ko benga lisusu muzombo te yonde ko Equateur pe ozako sana frontière na Congo Brazzaville na Congo na République Centrafricaine kobenga lisusu moninga na ya Kivu keke za Rwanda te tika toyeba na ba frontière tika toyeba na ba mboka tika boyeba ete bozali ko sala face na mpoko lelo na mutu oyo akoyaka na esprit de vérité pe akoloba ka vérité pe na sili ko nettoyer déjà ba cerveau ya biso ba Congolais nyonso
ete mwana moko te akoya kopelisa munoko na région moko te bongo asalaka frontière na pays moko te na Congo. Donc banda lelo oyo nyonso akobimisa su kombo muzombo apesa ngai région na ye, région nyonso akopesa ngai pe na kokanga ye na koyebisa soko ozali wapi, ozali pe mutu ya pays nini, parce que ozape kosala frontière na pays wana. Donc tika respect bana lelo eya tina bana ya Kinshasa na bosani bino te nazali kopesa bino mbote. Mais yo mwana Kinshasa omeki suko beanga ke nazali muzombo na ko rappeler te yo pe na Brazzaville bozali a 15 minutes seulement na bichi ngobila wana. Do yo mwana Kinshasa mwana mfumu makoko, mwana mfumu ngandu, mwana papa lemba, mwana baba Rwanyos bazala na Kinshasa wana tika boyeba ete bino pe kuna botika makelele bozali pe ba Congolais ba Brazzaville soki botie su makelele. Tika toyeba biso nyonso na Congo ete ngonga ekoki. Wete mokili biso ya Congo eko kotia ba carte d'identité en fonction ba village auto uta po ete toko ko se pesa na ba respect. Mais tant que ba carte d'identité ko za biloko ya keneka na njili wana kwe wana olokota ki ba bambe yo carte de impère na yo ozwaki yango olokota ki carte de lecteur no po ya ko bima ete ngana za congolais po la kisinga passeport fois santango pa Joachim Zambwana. Donc émission na ngai ezalaki yango te me wana nde bambote kaka na tombeli bino po weba ete biso nyonso zali bana ya Congo eke totikala kobengana bakombo en fonction ya bavile nini tolanda na frontière nini tolanda ni biso nyonso moko aqualifié te na région na ye biso nyonso tozala ba région oyo ekangani na pays mosusu wana nde pokwa elamu na ngai na tombeli bino. Mateya lelo yo tokozala kaka na makambo moko oyo napesaki bino ezali politiko religion mingi tokolobela awa. Okolinga ka politique ezala na ngai lelo mayele. Okolinga ka religion yeba ete politique munene na Bible nde ezali. Constitution américaine nyonse uta na Bible. Londres nyonse ko dirija ka mboka na yango a partir ya Bible. Ba pays nyonse barabo ko okuta kuna ba pays wana avant koma même président ba shabazali. Ba mfumu wana nyonso bafongola ka mukana na bango ya nzambe ya religion nyonse ko ikozala. Bango ne batu bako dirija ka mboka. Elingo ba ete biso nde bato komisi ete po zala un président zala un franc-maçon zala mutaba maekari zala mutaba magie zala mutaba bla 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 ya bokoko to nini mingana yebi ete partout au monde kokende et moi niveau moko ya moralité ezali kosenga mana mutu poko ma président moralité wana soko zali na yango te o qualifié te poko ma président ki biloko to kolobela bilanga ya naboti ki makila ya bakonzi. Bakonzi bazali depuis tango akala bazwa ba pouvoir pona ko boma batu. Bakonzi bazali depuis tango akala ba mesanaki da batangisa ba makila ko botela batu biloko po ete bako akolagisa bokasite na bango. Est-ce que bakonzi yango nzamba bikisaki bango? Qu'est-ce qu'on a to ko résoudre? Est-ce que bakonzi o basi ba mesana ko tangisa makila parce que bazali na un certain pouvoir politique, parce que bazali na moi une certaine célébrité? Est-ce que bako continuer ko za ba poste na tangu moralité na bango na ba kambu na bango bomaka batu makila na bango zali propriété yo muto ko sambela ka simba biki na yo na papier kuna yo muto ko sambela ka pe yo muto ko benga maka chrétien pasteur oza ko supporta ka makila ya mutu etanga na yango puvika pesa biso kwanga oto ko lia lobby puvika yako bongisa biso mboka puvika zali ko bongisa biso mboka tika biso nyonso to simba babiki na ba papier poto yeba ete lelo yo mutu kutina ve maka mutu kolobela ekozala toujours makila kati na bakonzi ya mboka depuis tango ya kala na yebi na ngai pays na yote na yebi na ngai village na yote me makambo ezali ya solo ete toko analyser eske na data lelo yo tina tango ya kala batu bazali batangisaki makila pe nzamba permeta bango ba continuer ko vivre po bango ba mfumu ntorto po bango bazali bakonzi po yo lelo yo okende koloba te ye mutu akosalela biso ABCD ye mutu azali kosalela biso XYZ atangisa na makila asi atangisa na ja makila kasi tolimbisa ka po kaka ya kopesa biso mwa kiti wana yaki ya nini po kaka ya kovanisa biso wana ankua po ya kopesa biso lipa oya lobino ke yesu ka kufi lipe kokata na mokili nani po apesa biso pema ye nani po apesa watu mpema loko yango bongama kuna yango toko analyser l'impresseur Joachim Zambwana azana bino awa mayele pona ba oyo baningi bakende kozwa place ni akostangira makambo oyo nyonso na Bible bokende kotanga ata sikoyo te bien après mokanda 2 Samuel chapitre 12 nyonso botanga yango
kuna bokene kokute la place prophète Nathan akena koyebisa le grand roi, le roi David. Tanga bomaki azwaki mwasi abatu na bikobo, mwasi abata iri, une femme mariée parce que oh ngai mfumu ntoto, ngai roi David. Tika nazo nanga mwasa n'importe qui. Biloko toko analyser yango prophète Nathan est-ce kabanga ki mokonzi yoko pasteur makolone ko mwa kwatu yebi noke mukonzi o atambula kana bikobo. Oyebi noke mukonzi ako bomaka bana ya batu. Oyebi noke mukonzi ako yibaka mbongo ya l'État. Mais en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que l'homme de Dieu, tu te permets que ne reçoive pas corruption na yokuna uzana ko banga ko pesa message pa mokonzi. Biloko toko analyser ce qui prophète Nathan abanga ki pe roi David pona ko pesa message na yekuna. Tiki no roi David abomisa ki soda oyo toko analyser yango est-ce que nzamba ko banga ka mutu? Est-ce que po yo zali mokonzi? Donc bomana yo dans le présent, bomana yo dans le passé parce qu'on a la popularité et qui a roi David to ya roi David aleba pesa yo kiti ovanda wana bomana yo liana yo melana yo makila ya batu ye mutako biki sabiso ye mutako défendre biso ye kaka tozana ye kaka vani na kiti tika to vani se wana lelo yo misu na yo eko fonga na malamu awa préparer ba question ko za nango yaka ko prouver nga été roi David babiki saka ye pana nzambe toko lobela pe mokanda un roi bana chapitre 21 bana na 13 ti 29 yo pasteur oko yela nga lelo po yebisa nga été oh roi popo santu polo kuta bomaka pe makila te menzamba alimbisa ki ye yango na biso pe ata muto bomina yo toko limbisa na soka biso wa peuple congolais soni na misu na yo okene kondima corruption ya makila ya mutu pona nini avanda kaka wana kiti po yeka tozana yeka mtei musala il n'a pas un métier sans un remplaçant na mabele oyo obomaki toko yeba na Bible soki nzambe akolobaka nini na bato bakotangisa kama makila ya batu po bokene koloba ete yeka ka vuma de une population de corrompus toko yeba soki tozali ba population de corrompus te toko kenika na makambo ya nzambe. Ngai maloba na ngai ko tema na place un roi. Place tozali na titre lilo bilanga ya Nabot, bilanga ya makila. Ba oba ko yeba ka te ke signifie bilanga ya makila émission na se bandeli awa déjà. Nabot azalaka un pauvre. Azalaka na famille na ye. A eritaka mabele na ye. Jardin na ye osalaka bandunda na ye. Ya mwa mukela azalaka nango munene te. Papa na ye atikelaki ye yango comme héritage familial alobaki na ye malamu ete mwana na ba génération nyonso koya keba mabele bako batelaka yango mabele ezali na munoko te mekomelaka mai nini yango eza na mabele oyo eleki valeur ke mabele tokoyeba me awa ye komona ete mokonzi oyo Akabe na mokili ya Samaria alulaki mabele ya bato ya nani ya papa Naboti na bosembo nyonso akendaki pana ya yebisaki ye oh Naboti pardon papa tala ndako na ngai awa na Jezreel rekangani pe na lupangu na yo te jardin na yo pesa ngai jardin na yo oyo ngai na étendre cour na ngai Porsche na ngai place oyo na koyiko zulaka mupepe na ngai na ndako na ngai na palace na ngai. Papa Naboti alobaki ne mokonzi Akabe, je te comprends bien, mais en tout cas je regrette parce que o ezali héritage familial na koki ko pesa yo yango te ya biso ba mfumu ntoto tokundamaka awa tolelaka awa to vivaka na biso na bo pauvreté na biso ba bilanga na biso ba fermier awa. Akabe alobi no nga nazali mokonzi na lingi yango bo problème ezali te katela ngai mutu ya ngai na somba na ngai papa oya Akabe azalaki mokonzi mboka ya Samaria ki ye Israel na tango tokoyiko benga yango na place oyo tozali alobaki te pardon tika ngai na somba na bota alobi jamais na kotika la pe kotekela yo yango te na bokati mokuse Akabe aregretaki azongaki na ndako ne aliaki te butu mwasi na yo abengami na kombo ya Jezabele aye ko trouver mobile na ke oh papa mokonzi pona nini mobile na ngo lembi boya di papa mama tika ngai na zana mauvaise nouvelle bilanga oyo tolingi tozwa yango poto etendre jardin na biso to etendre palace na biso papa Naboti alingi te na bondele na boyi
moi ça Jezabel oyo influence politique, mon influence souligné yango, mon conseil souligné yango.